ensemble avec le cardinal Fridolin Ambongo, les évêques, le prêtre, les diacres, les religieuses et religieuses, toutes les autorités, tous les citoyens catholiques et non catholiques de la RD Congo, Santo Padre Francesco, nous t'accueillons. Santo Papa ayeito ya miye ye mokengeni pata ya Yesu tala ndenge hakuti bisoboye tobongwana bandeko okati ya ekolo ya biso bitumba isilaka te ata état de siège ezali banguna bakoko bakoboma tobongwana bandeko Papa ayeito ya miye ye mokengeni pata ya Yesu tala ndenge hakuti bisoboye tobongwana bandeko ekolo ya biso ezangi kitate kasi bobola bozali bokasi boya mayele mabe mabiso bato mingi baliaka na pasi tobongwana bandeko basali mingi banzambe bazangi bosolo pe bosembo balingaka lisanga bomoko te boya mbongolo kubu pamba tobongwana bandeko Santo Papa ayeito ya miye ye mokengeni pata ya Yesu tala ndenge hakuti bisoboye tobongwana bandeko na misala ya biso ya mabe lokoso ya biloko kaka biso tolingi basusu babonga te totondisani na lokuta tobongwana bandeko mabota mingi ikabwana mikulu ya biloko ya bawe ukutu bakoma kobomana na kindoki bakisi be poison tobongwana bandeko Santo Papa ayeito ya miye ye mokengeni pata ya Yesu tala ndenge hakuti bisoboye tobongwana bandeko Santo Padre Francesco, que votre venue soit la clé du changement dans notre pays. RDC tobongwana mon Santo Papa aye tobongwana RDC tobongwana mon Santo Papa aye tobongwana solo boyingela tobongwana boboto boyingela tobongwana RDC tobongwana mon Santo Papa aye tobongwana bosembo boyingela tobongwana bolingo boyingela tobongwana
Night Record.